peuple congolais, congolais et congolaises. Passation des pouvoirs civilisés et retourner les lois dans la guerre. Pourquoi guerre? Parce que Antoine Tshisekedi Tshilombo a respecté l'accord oyo basignaki na président Joseph Kabila Kabangite. Et je crois très bien que ce qui bateau ya IDPS batali accord oyo bakozala na confiance ata mokolo moko na Tshisekedi te. Ndenge na yebisaki bino alobi le 15 ezali jusqu'à date oyo président Félix a prononcé. Président Félix a prononcé vis-à-vis d'un organisme international qui est Azakotika pouvoir. Mais désolé, après le 23 et après 2023, ba crime nyonso oyo eleki eza na responsabilité ya Tshisekedi Tshilombo. Na yebisaki lisu na bio na lobi M23 aza na ba arme sophistiquée. Gouvernement ya Kinshasa ba kwa kosala face na armée ya M23 te. M23 ba utu kozwa ba bateau, pas bateau mais ba bateau. Ba bateau ane yali ba tiri à long portière. Ça dit quoi? À partir à lac Kivu, ba ko atteindre Kindu, Kalemi, Kisangani, ba bombardement à longue distance. Et à partir de Mbandaka, à partir de Kisangani, ce qui va avancer mouké autour de Makanza, ba ko pilonner Mbandaka et Bandundu. Tshisekedi Nenge Tolobaki que mois de juin ezali fin ya histoire na yo. Et partout au Kozala, communauté internationale, ces pays et que poursuivre yo pour na non-respect ya bakor. Na kotala bakor oyo ezali soni pe mawa mingi. Au bomisi bateau, au s'entêter na pouvoir, mais aujourd'hui tu as accepté de quitter. Est-ce que tu sais pourquoi Mobutu a quitté quand tchatch na 4h du matin? Au monde kaka garde républicain wana, ou ya Léon Jaelo, a ko permettre te yobima na quand tchatch, ou tika bango na position ou tiki bango. Mais il faut y bango. On renonce au bango, c'est vrai, na oti ko bana bato tel que na zotika pouvoir. Hein? Na zotika pouvoir. Au santetaki, au tchaki mutu makas. Aujourd'hui tu as accepté de quitter. Hein? Aujourd'hui tu as accepté de quitter. Au yebaki ke au zwa quitter. Moninga talisi yo. Akoro yangoyo. Akoro yangoyo. Moninga ye bo sololi devant ba président, 3 présidents africains ba ye bo vandi bo signer ba accord. On dimi po bina ko sala ka 5 ans. Après na tikele yango après 5 ans na tikele yango FCC. Après 5 ans na tikele yango FCC et puis regroupement na biso ils ont soutenir FCC. Moi, je suis membre. Je te confirme, M. Tshisekedi. Je suis représentant à comité international pour le respect de l'application des chartes africaines des droits de l'homme et du peuple, CIRAC. Je suis représentant n'Angola, na Congo et Afrique australe. Nazali couvert par statut à Nations Unies. Ça na facilité à couiller par rapport na yo. Bientôt tu vas quitter. Mais, on salissonne.
okozala arrêté CPI kokangayo et yeba ke makambo tu ezoleka na este ezala Corneille Nangaa ezala Kabila bako poursuivre bango te parce que accord oyo eza ko protéger bango bako poursuivre bango te accord oyo ezo protéger bango accord oyo o protéger bango bako poursuivre bango te. Je crois dans 2 jours c'est le 15. Prépare-toi obima la porte okenda mais ba soda ona bakotika yo te. Peuple congolais, congolais et congolaises. Peuple congolais, botia citoyen Félix Tshisekedi Tshilombo na le passé. Nauti kolanda membre moko ya IDPS azako finga président ya Kenya uku Kenyatta. Mais ye azako défendre bakor oyo yazala ki témoin. Nazo tali sabino papier accord oyo Tshisekedi na président Kabila basinyaka. Et puis na koyebi sabino pourquoi division na bango lelo. Botala d'abord signature, so que ça signature à Tshisekedi te a poursuivre même la justice. Botala awa signature à Tshisekedi yango. Oyo signature ya Tshisekedi Tshilombo. Signature na ye oyo achaki na bakoro yango wana. Signature à Tshisekedi yango. Oyo ezali signature ya Kabila Joseph. Oyo za signature na ye yango. Ba témoin bango wana les 3 présidents. Ça c'est signature ya Tshisekedi, oyo ezali signature ya Kabila. Na bakoro basinyaki Tshisekedi a violé article numéro 3. Article numéro 3 elobi nini, elobi boye. Na 2023, famille politique ya Tshisekedi bako soutenir candidature ya FCC oyo ya famille politique ya Kabila na élection ya 2023. Tshisekedi a violé bakor oyo epesaki ye pouvoir. Na likolo komona bakomiawa accord pour la stabilité et la paix au Congo. Combien on a likolo wana na likolo combien on a likolo. Tshisekedi a violé bakor oyo. Elingi koloba nini? Guerre oyo eza na est. Na insécurité oza na Kinshasa, na bato baza mécontent, na bato bakufaki pendant période ya élection ya 2023, nyonso tu wana ezali na responsable ya Tshisekedi Tshilombo. Bato tu bakokufa wana eza na responsabilité ya Tshisekedi Tshilombo. Soki Tshisekedi a respectaki bakoro oyo me guerre na est zate, mais pendant la période ya élection bato bakufi te, baliwa wana makamona surtout ndio moni document oyo ba traduire yango déjà na CPI. Tshilombo akozala arrêté, Tshilombo bakokanga ba bien na nyonso, Tshilombo bakokanga ba compte bancaire na nyonso parce que a violé bakor oyo. Bakor oyo esalemaki devant 3 présidents africains. Président ya Kenyatta ya Kenya azana droit ya kotali Tshisekedi ke ngai na yaki témoin na yebi masolo wana tika pouvoir ya mibale ezalaki président ya Égypte ya suki yaki Ramaphosa oyo ya Afrique du Sud. Bango nde bazalaki ba témoin
Bango bazalaki ba témoin ya accord oyo. Bango de ba témoin. Merci beaucoup. Continuité à Masolo Nabiso ezali lobby. Peuple congolais, congolais et congolaises. Parfois dans la vie, orgueil et foutakate. Na position oyo Congo a komi na yango, Fayulu aza solution ya Congo te. Solution ya Congo ezali kaka na maboko ya Kabila. Président Félix, nous avons respecté tout solo la mingi. Nakanisi mutu atianga na ona contact na relation pour na yeba yo ezalaki monsieur Biforo Biselele. Tant que vous écartez na Biforo, là aussi moi et toi relation et Besaki aussi. Mais nangi na pesa yo conseil. Na place oluki Fayulu aza solution à Congo te. Solution à Congo ezo senga na minute oyo ezali départ na yo. Omoni mokolo signaki dossier ya ba corps obosalaki yo na président Kabila. Ba témoin musu na botanga bango te po ba na bana mboka bebe 3 témoins valables. Président ya Kenya Kenyatta. Ramaphosa, Afrique du Sud, et président égyptien. Bango misato, Luka Bango, bako yebisayo, pe bako peso conseil ya malamu. Lelo oyo, départ na yo, et ça, monani. Kotia orgueil te. Parce que, moto oyo, asala ki yo ozala le lobayi bon monde ma président de la République ezala ki Kabila. Vi à non respect à bakor Kabila abaye. La oignon sont humiliés en face du monde. La ninga sala ki yo alembi, monsieur le président. Omoni bitumba soke kote leo na mboka. D'abord, insécurité à Liboso, ezali, pour na yo président ya République. Ya moni ki ba président mingi balingaka guerre na mboka te. Na niveau guerre ça et comme na niveau ya Congo et comme le ba risque makasi. Moi j'étais avec le président Mobutu. J'ai accompagné le président Mobutu na Otenika et na yela qui est dernier message na ye. On a payé na koloba on a be mission mosusu. Mais nous avons besoin de conseil, monsieur le président, dans le mois de juin, oyo. Ils allaient moi à ma bépon na yo. Oyo zui, o zui. Au sali moi excédent il y a 2 ans l'icolo, c'est tout à fait normal. Mais qu'on ça la qui quinoate. Qu'on ça la qui quinoate qui enquêté. Ne batu babaka yuma baraga yuma tikala ko baraga ngite gangi nda fandaka na sanzite moko ami bimisaka yuma et puis moto tango ayaki amonaki za gangi oro vrai gangi nde oya fane na sanzite aboye ko mibimisa ya luka makambiza ko leka yona président Kabila lelo keba okubima vrai yuma kulanda ba kino wanate kulanda ba lubo yo idepesite vanda te. Respecter ma corps. Bima calme ma kenda. Président, tu es en danger. Congolais et Congolaises. Jour J-11. Bolanda commanda ya Ituri, bon Bolanda boyoka oyungai na koyebisa bino. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Bolanda Yeli Sous, Azali général formé par Maréchal Mobutu, Oyo Chilombo, Alobi a venger contre Bango. Bolanda Yeli. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Peuple congolais.
On a zali ndeko nabino, papa nabino, azali formé par gouvernement zaïrois à l'époque. Ba président ou ba formé, ba militaire, ba zaka ba président mibale, Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aïe comme ça la continuité à Laurent Désiré Kabila. Mais Tshisekedi a lobby à venger dans le régime en ami Bali. Mais Soda, il faut comprendre. Coller la terre. Soda, les lagate. Tant que tu as la CI, tu les lagate. Si koyo, talisa yeke, ozali Soda. Nengo ozali wana, okozo ape Bali, okufi, famille na yo eterengani. On comprend parce que ozali na terrain. Bo balo la minduki. Au bazan à Kinshasa, ba balola minduki, garde républicain, bo balola minduki, bo sala nenge musala soda et sengemani. O loko yo azo sala wana soda li akaka 15 fois par mois. Ba benga ngo zali crime contre l'humanité. À partir à lelo, ozali na Ituri, Kisangani, Équateur, Kasai, Katanga, Bandundu, Kinshasa, Bakongo, bo balola minduki bozali ba soda. Banda lelo bozali ba soda. Avant les 15, bo la kise ki bozali ba soda. Azoko bomabino nzala, salaire ya malonga te, soda zoli à 15 fois par mois. Mais dans l'estomac na ye, et baby déjà, ezali crime contre l'humanité. Bo sala musala nenge soda ni. Ozana Ituri, balola minduki, kamata Ituri, benga nekononanga, bo signé bakor, obana kisangani, balola minduki, c'est comme ça, la révolution. Merci beaucoup. Jour J-11. Congolaises et Congolais. Nakanisi, na yebisaki bino na message eleki, et Nazako Senga na bagade républicaine, on to ako sabinote. Soki bino bagade républicaine, bolobi bozali malamu. Bozali ba soda. Mosala ya garde républicaine ezali nini? Garde républicaine, mosala na ezali kokengela chef de l'État, na ba famille na ye, na ba bien na ye. Mission na yo, garde républicaine et suki wana. Ceux qui ont l'obiki, amatissé leur salaire, aperçu leur avantage, azui yango na fond na ye, na maison civile. Mais azui yango na kacha ministère à défense te. Et puis soda, ozali apolitique. Ozali njaye lote, pour na kobete la chef de l'État ma bon côté. Ozali soda, ozui mission na kati ya armée, ba détaché yo na garde républicaine, pour na kokenge la mokonzi, na mwasi na ye, na bana na ye, na falibota na ye, na ba bien na ye. Ozana mission moko déterminée. Police, force terrestre, force navale, ba para-commando, bazana même avantage ningi oza koloba wana, mawa mingi. Lelo yo Tshisekedi, bazako négocier départ nae à partir ya Togo. Il est accepté de rencontrer Joseph Kabila. Général-major. Mais na kosenga na général-major kokuta na Tshisekedi te. Bazako bongisa na Togo na Kenya. Kokuta na Tshisekedi te. Tshisekedi azoluka ba garantie ezalité. Ba pesier jusqu'à les 15 à quitter ville ya Kinshasa. Mais asengi na mindele basungaye bakutana na général-major Joseph Kabila basolola.
bakosolola te. Tshisekedi les 15 avant les 15 bima kenda. Soko bimite okotika lisuko banavi la Kinshasa te bako ligote yo et puis okozala humilié bagarde des républicains wana bazako kosa bakozala incapable ya ko défendre yo. Merci beaucoup. Peuple congolais et congolaise. Avant na loba bolanda extrême il y a citoyen oyo et puis nena koloba mouke. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Bolanda lisusu très bien. Bino batu bofinga ka bolanda très bien. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais, citoyen Tshilombo, papa oya boti yo, vi na bino mobimba, ou vivre na mbongo ya maréchal, papa no yaki ministre de justice, ministre intérieur, 7 ans comme vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, PDG à Erzaï, ndako bovanda kanango, na limité, zandako a maman CC, ya fondation maman Mobutu, après ça qui maman na yo cadeau. Et l'autre nous yo ko venger et pas ya Mobutu. Pouvoir bazwa kango na haine, na rancune. Yo ko venger contre FCC. FCC mo désu pouvoir et pesi yo pouvoir. O lelo zali nengo zali o e commission orgueil o yo zanango lelo, c'est FCC. Mobutu a sali po na bino, FCC a sali po na bino. Eloko ni yo ko venger. Eloko ni yo ko venger. Nzambe azali juste. Tolala tolamuka. Rendez-vous le 30 juin na Kinshasa.